Na yebi na nga ete soki to sili koyoka na ete poza la un prophète, il faut qu'on la normalement un célibataire, un Nazaré. Batu bazali oyo ba qualifier na misala ya Nzambe na niveau ya très makasi, bazalaki na pembeni ya basi te, différence ya makasi. Okoya komona ete batnetika ba Daniel oyo bana mike batombola bango. Batnetika ba Samuel oyo bana mike avant kutabota déjà ce sont des Nazaré, batika okata bango sukite ba bière tika okota na nini. Na banzota na bango te. Ba Eli oza komona kosaka na bango te. Ba Élisée nyonso ce sont des petits enfants tant ba bengi bango na misala ya Nzambe oyo. Ce sont des Nazaré. Ba Jésus-Christ nyonso ce sont des Nazaré. Batika kovana pembeni na basi te. Ba Saint Paul oza komona keba ka Saint Paul batu binto saka peka erreur na place Saint Paul. Saint Paul c'était un Nazaré. Saint Paul même tangu abomisi saka nani? Etienne, diable Etienne. Azalaki kosambela parce que azalaki un judaïsme ayebaki Nzambe alingaki Nzambe ayebaki ba loi ya Moïse koleka ba apôtre nyonso za komona Saint Paul za komona Saint Paul ayeko kosambela raison bomelaki ba santu raison bomelaki ba banani ba diacre Etienne azalaki ko justifier bolingo na ye epa na Nzambe ya bomoi ete mutu nyonso za kotelemela koma Nzambe te azali mwana Nzambe ko supporter tata oyo kufa Jésus Christ comme nani comme moi Nzambe ezali blasphème azali kotemela Nzambe bomoi Nzambe ye alingaka ya wana bomaki batu nyonso baza kolanda tata wana bengi comme nani ya Jésus Christ ko kansate Saint Paul jour et puis ezalaka pe loi na tangu na bango wana loi ya Moïse ke mutu nyonso kotemela Nzambe bomoi kosala nini bako bomwa ye et puis ezana on peut pécher te biloko lokolo kutokotina ba mizima lelo bazali ba mizima ba loi wana na bango bagata kango makasi ke mutu nyonso kozala contre Nzambe ala na bango mutu na bako bomwa yango moni ba mizima bomaka pampa batu ba boza ko ndima Nzambe ya biso te do boza ba non croyant to bomwa bino biloko yotina Saint Paul bazalaka na ba judaïsme rezo bomela nkolo eso parce que nkolo eso atloba kete ya azali Nzambe azali mwana Nzambe ça c'est l'unique raison bomela ki Jésus. C'est l'unique raison Saint Paul a bomela ipe ba diacre Etienne za okene ko boma ba santu mususu na nzela ya Damascus wana. Sigo soka azala ko sambela pona nini mulimo santu kutana ngene na nzela wana. Oui, merci na question na wana parce que batu mingi pe tozana ba mangomba etondi na cité tozolo ke to lingi Nzambe to sambela Nzambe me mangomba opeza okene ezana opena erreur. Toza ko boma tana biso pamba na mabelo ya ko sambela ka Nzambe croyant que Nzambe oyo ngai aleki église oyo ngai eleki mena suka Bible lobi au départ nzela oza komona kitoko mena suka eza nini eza mwana libungi bate bele toza ko na ba église bele to na ba cité na balabala mso zo kanseke toza ko sambela Jésus mais Jésus azali na katite ki ya mwana toza ko ba prophète lelo mama ani merci na likambo to yango yemo ko Bible lobi ke jour wana ko yebisa bango ko oza ko bana batu yango yemo ko lobi na Bible ke na jour asuka ke akuwanga na bango ke batu bakolobanga na prophétisaki na keresaki na waladi na kombo na yo na ino na big saki bibembe mais Jésus a koyebisa bango ke na koyebaki bino te retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Merci. Eza ya solo nde on za komona ete place ba prophète okaka tozali kolobela mama anetia wana utuke un prophète azalaka na église te. Un prophète jamais accueilli comme membre de l'église moko donné. Un prophète azali pour le peuple. Un prophète azali pour nous délivrer message na cité. Donc un prophète ko soit na balabala bino. Bino so boko yeba ete to na l'homme de Dieu na balabala oyo. Ce n'est pas ngala ke na catholique prophète na monsieur catholique yeyo. Ngala ke na prona na kimbangu prophète na monsieur kimbangu yeyo. Ngala ke na missionnaire prophète na monsieur missionnaire yeyo. Ngala ke na moun non. Un prophète universel musana ko délivrer message de Dieu. Question to zali na est-ce que soki biloko esali mongi na tanga bana Israël na lelo Jésus Christ asili koya. To saka na besoin batu oyo. Kuba ko pesa so message nini? Question oyo yango to tenter ko résoudre awana banza tozo répondre so tanto ko zonga to kolobela ba rôle ya prophète. Pour soki to zaka koloba to zaka ba rôle ya prophète te certainement to bana kozalaka na filet ba faux prophète pe. Alléluia. Amen. Mama ndiamwe ko zalika mususu. Amen. Tanto zonga. Merci. Alléluia. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satã. Mulher de mini saia, é uma armadilha
armadilha de Satanás. Mulher de barriguinha é uma armadilha de Satanás. Mulher de colar é uma armadilha de Satanás. Mulher com roupa transparente é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia é uma armadilha de Satanás. Mulher de barriguinha é uma armadilha de Satanás. Mulher de colar é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem é uma armadilha de Satanás. Homem de brinco, homem de trança é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ele, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Profete. Mama ane oibo ibsa so place na auto zali me place to linko kende sikoyo. Bon, tonto kende place ya koyeba role ya profete zalini na société na biso. Bien, olingo role ya profete zalini na société na biso. Yo koyiko ibsa nga d'après yo. Soki mutu aza engagé na musala. C'est kaza na devoir ya kosala. Aza pe na musala na yali ko sala. Ya mwana obéi ba role, ba responsabilité ya profete, n'est-ce pas? Bon, maman anitika na yeso ke ba responsabilité ba prophète ko. Eza na mingi te sino za na baka moko o nga na tangi na Bible na analyser pe na sali ba recherche. Ba role na mona weza bele menyos na kupa kana sika moko. Role la prophète sera ezalika ka ya kozwa message ya Nzambe et puis ko délivrer na peuple esili na yango. Oza na problème pour namo. Role ya prophète ezali ozui message e uti pa nani? Ipana Nzambe makanisi na yote, invention na yo pete. Kaka nini ya Nzambe alobi na yo, yo zwa ya okende okomisa na peuple. Zala sir ke tango ke kopesa mo pa peuple mutu. Eko yoko za pe église. Bato ngo ba capturer message yango selon ndenge yo opeseli bango yango et puis o surveiller bango pe ke ya solo ba kumbi yango na ndenge Nzambe alingela ngo pe esili na ndenge Nzambe alingeli yango. Message yango eko za la malam, peu importe. Ezala mabe, peu importe. Ce qui importe est que comme mungongo ya Nzambe sai nini eyokani na bato ngo ke mutu moko atikali na simate. Mama ani ozana exemple ko pesa nga que importance siko ya ba prophète kati na ba société na biso. To ozana ba verset biblique ngina pesa oyo ko supporter biloko. Não fica seguindo a moda, a sua vida vale mais. Não fica seguindo o ator, a sua vida vale mais. Não fica seguindo a droga, a sua vida vale mais. Não fica seguindo tabaco, a sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, a sua vida vale mais. Oh meu irmão, a sua vida vale mais. Não fica seguindo uma da outra, a sua vida vale mais. Minha irmã, a sua vida vale mais. Fica seguindo o mundo, a sua vida